Banoko awa bozozwa ndenge bandeko na biso ba ana mongo basangana kinde awa mokolo ya vendredi 29 avril 2016 po bayebisa gouverneur bango ke akenda noki komona bakonzi ya leta po Papa Wemba akundama na Lubefu kuna na province ya Sankuru parce que azalaki chef coutumier. Po chef coutumier bakundaka ye na loyenge te pe n'importe où te. Samedi 30 avril 2016 bakutanaki na ministre ya culture et art Banza Mukala Isungu ya mokolo leki bango na suka masolo na audience boka lokole oyo Papa Wemba akukufaka jamais mais muto ya kufi ezali Shungu Wemba dio ministre ya culture alobi esengeli tolanda makambo ya leta po Papa Wemba zaki susu mwana na bino kaka Shungu Wemba dio aza susu kaka mwana na bino te azali mwana ya Congo mobimba pe ya Afrique pe ya mokili mobimba donc esengeli tosalela ye lilita nanu awa na sima mikolo nde oyiko ya komema nzoto na ye na Sankuru soki elongo bani mpona makambo ya mozole pe alobi ezali na makanakata makanisi na bango banoko après audience lisusu ministre ya culture et art Banza Mukalai ya mokolo aleki bango ayambaki nde ba mama député national bazalaki conduite epai na ye na honorable Zakari Baba Baswewishi ya chargé ya commission de presse na masolo ya ba obsèque ya Papa Wemba na suka nango boyoka lokole tokendaki komona mama veuve ya Papa Wemba mama Marie Rose. Maintenant to bimi wana toya wana ministère pona toyeba organisation ezokende ndenge nini ndenge to sololi en tout cas organisation ezoke kitoko ba expliquer biso etomoni vraiment le kumu o ba pesi na artiste na biso Papa Wemba mikoloyo ministre Banza Mukalai Sungu ya mokolo bango azomona makambo na ye parce que basala mosala bakosa liwa Papa Wemba ememelie mosala oyo akana te na vie na ye terrible.